À part j'aime bien au coup de ma Président Mogondo, na moi je suis ami l'émission bah c'est plus élevé ma case. Ah non, mon frère Seigneur. En tout cas, je suis vraiment ravi. Voilà, Président Mogondo. Ah, et Sopio, ngam tu nabi kisi voya ende kona yo moko tata moko mama moko. Le pont on a ya ba ke la no ba koto ya ba première chez ba mone la le pont on a fait le pont on a fait marche ba mone on a tout ba dilango. Merci beaucoup, le message est passé. Potani. Non. Loin de là. Une fois, il a fait Léla. Il a fait Léla. A bien dit on se va vendre là-bas sur là. Mais c'est pas qu'il a fait Léla. La carte il a fait Léli. Bah vrai Congolais, des pères et des mères. Bah vrai Congolais, il y a des pères et des mères. Neti babiso. Voilà. Ce que j'ai là qui a déjà fait des décor et bah décor bah bimi bah quoi quoi ouais donc ce qui a là qui là on tâche on a félicité Plateau et puis Degré Bruxelles la émission c'est toute la première fois. Merci. On a vraiment émission et puis qualité image tout donc c'est génie d'or. Quand c'est entre biso nouvelle le maître paille na choc le ngé wana ko ya la raté ce qui toye bio moto ya groupe avec na biso c'est tout là au solo là na groupe mangwao il est côté ranking na biso donc c'est ça l'affaire mais to ça ka na bolingo ya makasi mais tête là na ranking mais bolingo makasi ezalaka théâtre Luanda stable président Luanda botika nanu d'abord caméra no ya Kibunga et logo na nezo boma biso Kibunga eleki trop. Mutu nyonso na yebi atoza no leader te olinga go bimara leader ki leadership babota marana ngo l'initiateur c'était Yontinga akanga masolo la chaîne par excellence ye Banangola, Gemidor TV. Et ça, na ba émission Yamakasi. Ba théâtre Yamakasi. Lelo, ibeba, lelo, ibeba. Balobi, il aura bien, bagagi a bien, ba film a bien, ba information a bien, il a awa. Bo s'abonner, tala nga na zawana. Boko mona ngande bolingaka nga. Gemidor TV, Kenya Liboso, avancez! Odingo tala nini? Odingo tala bakaki, odingo tala batéâtre, odingo tala bémission, kota pasi msesute. Place de Chino Lanzali, soso pe mobuto azali. Batu tu bolinganga, na opi bolinganga te. Bo s'abonner, bo za décider. Nyoso tout sala awa, ils sont super canon. Ils sont super barbara, ils sont pour ça makiki. Toko makasi bande kunengai. Baba de Yontinga, udu sele musene yo kitoko. Chemido. Ndezali chaîne na biso, chaîne na bino, chaîne na batu banso. Bo s'abonner massivement parce que bo tela bilo kitoko, ba gaga kitoko, ba film kitoko, ba série kitoko, ba feuilleton kitoko, ba émission kitoko, nyoso ya kitoko. Ouais, balubi, muto ki mate muto japete. Biso nyoso, musa pinzira moko, bo s'abonner, to s'abonner. Bobo c'était abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Bo s'abonner bo reçoit émission Kafu bo reçoit gaga Kafu bo reçoit vraiment makambu. Bo s'abonner vraiment massivement bo rater. Est-ce que si na kosabino? Na note. Est-ce que si na kosabino? Na note. Bo umela. Bateyate. Bagag. N'importe un temps. Bobo c'était abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. On a lu massivement. N'a s'abonner. Tout ça, on a vu ce news tout. Pour tout ça, là, décidez. N'a le cas vous s'abonner. Yo, aussi là. Nin.
po bandola na nzala te bandolia qui a mal qui a dégâts bo s'abonner parce que nga pe na s'abonner donc yo soza distrait de gauche à droite tala ba star na bino tout bolinga tala ngawa te pasi na zanga wana ngana bango tusolaka te soko dingi tala utani ngawa ngana ke kusabone ngana ke tokutani wana à suivre po bomona nene botai toujours nyonso tuyikitoko izani Jemidor TV bukandi musika te abonnez-vous massivement toujours one let's go l'initiateur c'était Yontinga bandeko balandi bisika nyonso ezwami bino oyo ezali moko ya bino cherne Jemidor TV balobi Jemidor TV nde makambo bendaki ti pusana oyo kaningi tongi toloba na journée ya lelo je pense que non place nyonso ezwami bino Canada, France, Belgique topesi bino boa tarde bonne noite bonne dia ça dépend ya air lelo nalobaki tokoloba mwa makambo ebele tokodévelopper mwa makambo ebele. Merci d'abord na ba oba nyonso baza ko s'abonner, merci. Na pesi bino merci. Merci pe na ba oba baza ko encourager ngai quand même que non. Baza ko komela ngai mulumba en tout cas félicitations bémission eza ko kende bien pe ba oba baza na ba remarque baza ko pesa ba remarque eza vraiment problème te. Na lo barata nyonso que non émission oyo tant toza ko sala yango toza ko enregistrer yango na Luanda na mboka Angola na Luanda. Émission oyo eza ko lobela makambo ebele tokundola bosolo. Tokundela bosolo pona nini parce que bosolo babombaka yango te. Bosolo foko kundola yango. Soki ezali likambo fo baloba tout droit likambo eza ndenge wana fo baloba ke no likambo ezalaki boye te likambo eza boye. Yo pe mutu balobeli soko moni ke no te likambo wana nga na yebi yango te. J'aime dire eza pona bato nyonso. J'aime dire eza pona ba artiste nyonso oyo baza na kati Angola o baza na Congo o baza na Poto toza wana en ligne même na téléphone soki obengi okota o expliquer te likambo ezalaki boye te nde balobelaki yango ezalaki boye toza na besoin ya ba bosolo pe toza na besoin ya bakulutu ba expliquer biso nini eza bosolo tomoni bambininga eza kokende mingi na ngambu ya ba artiste tomoni bambininga eza kokende simba benda côté ya bato ya théâtre et toza koluka nini ezosala lelo bosolo nini ezosala lelo sans oublier na kopesa bambote na ngai na papa de Yonzinga na pesa yo bambote papa ne mutu autoriser que non genre émission oyo ebanda kosala na Luanda eza émission moko tango mutu aye faut déjà kozanga mwa mungu ate po biso aba basoki tension kiti fo mungu ezala soki pe oza mutu estomac okuta pilipili awa pe nazana makila ya mwana nsemi ndika pe ebetamaka eza problème te eza genre émission sans oublier na kokanga penda parole ngai moko te na kopesa pa invité na ngai bon dia bonne tarde bonne nuit ba santé ah ouais ça va par la grâce de Dieu ça va par la grâce de Dieu ah ben oui hein et ce monde nana oh le monde na tende na bien na normal le quoi est sa première émission na ngai na yamba yo je pense que na ba oyo baza kolanda yo pourquoi se présenter nazana nani liboso ya ba téléspectateurs baza kolanda pour déjà hôtel net donc ne tout ça parfois ba linga ba no to sana plateau na nani. Ouais, je réponds au nom de Mugondo, mente l'homme de Santa, l'ami de Che Guevara, mente l'homme qui totalise 2000 ans, l'ami des Zulu, de Nudja Quatrema, du MP4, capitaine de l'équipe, double revolver, Baliankuba, Balimbana Poso, archibishop, avo jove, Otie, Totie, Otie Libaya, na Lambeli Yango, Papa Kulutu Nabango. Papa Kulutu Nabango, Bomoni Makamude Andenge Baniko Kende, Papa Kulutu Nabango. L'explication est à nini tant vous opesa comme les moulay et pour me d'accord mon la facilité non ils ont combat mais moulay ils ont cola Che Guevara Sam Chinto Butukondolo Zola donc ça neti lelo lelo tango Dadidi Kambala zalaki oyoka Dadidi Kambala Ligue des Champions business ambongo mobile mwasi moko mobile tulakate mwana maternel Tsusuki Tomina vous comprenez donc et ça la raja tango yo moko zoko mikumi sapozo kumi sa kombo na yo faut que valoriser kombo na yo nanu yo moko avant que ba valoriser yo soit na leader ou bien na producteur
mais yo moko nanu faut valoriser kombo na tel que moi Bilali a pesinga kombo mugondo mais nga moko na valoriser kombo na nga Bilali mutapesi kombo ya mugondo wana ah ben oui hein. Bilali mutapesa nga kombo wana c'était tozalaka na production moko na Brazzaville tosali production à Brazzaville tolongwe Brazzaville toke Nkayi Madingu Lobomo après toke Pointe-Noire à partir ya Pointe-Noire ne place Bilali apesela nga kombo wana etikali penga moko na jango na façonnango na markango na pesango marque na pesango titre tile mais bimela inde nini parce que meka no betela biso Bilali apesango ezalaki par black ezalaki que non vendre que non on va jouer la kombo ya mogondo bende. Non, d'abord c'était quoi? Tant toke Pointe-Noire, toke na fond tchétché, to somi saimo abiloko, ezalaki ke aya okutanga na daki olala. Na daki moi kilote moko muke, ba kilote de chambre kaka kwa. Tanga talinga bi, en tout cas yo pena mugondo yo banda le loko banda ko jouer na kombo ya mugondo kombo ya vient na biso moko boye tozalaka na ena sisi lata kufa donc yonde muto tikala na kombo na a hérité sanga kombo wana petit lelo ah ben oui comme tu as dit bien kombo mugondo uta passer inspiration et là qui est à partir à couper voilà yango na tele bi yo pena mu alanga peta on a zengo na valoriser yango et comme pena que non pièce sinon ça ne rejouer faut gondo zala moko boy mo ba yo ibika kale to pesa ko forme ti lelo mukilipe ndima mukilipe confirma nango mais vrai no penda yo moko yaki nango va Bilali apesa kombo na kombo yo moko zalaki nango aposa kombo mogondo eza kombo nini donc na bono jouer na kombo na normal na bono jouer na kombo na normal Béros ou mutono so yebi ke non kombo na Béros Bernard ou Barnabé ou Bernardo donc soit ndenge kala yo ko bengela o benga donc ngamo ko sikuta na yo ko zo mogondo wana na yena talenga bi mogondo o paysan na paysan musiko na ba rôle na zo jouer na kombo elata na suya musiko donc na tia musiko na baction makambo o zonga boy makambo la zabisa yo même ba maître John na Suisse ba yebi yango ba Deyo Nzinga ba yebi yango wana go zape ba Dani Makondolo ba yebi yango go zape ba nene ezaki na ba 89 ou 90 si je me trompe pas après tant que outi toye ba yeko sala premier épisode ya Tosuki Wapi Mirae sa lamba kale après wana dadi ayi ko bala Mirae sa ngana komi domestique na bango bani tout ça là donc tala ayebi to ye wana to longona to ye na koko Bilali bina titre ya pièce wana dana to suko mais on be yango madendo wabiam titre ya pièce wana koko Bilali bina yango ne le titre nango te bina titre nango ezalaki o Yvette azalaki na kindoki ko Bilali azalaki ndoki titre nango ezalaki Ekoya voilà Ekoya en tout cas vraiment pour mon émission ezako kende biso abawa ekenda ndenge wana babito kundola bosolo oyoyo artiste azako bimisa et ça ba vérité autant mususu boyoka pete nanu boyoka te vraiment asa pona ko kundola yango mais quand on pense à biso nanu parcours mogondo mete mwana ndako afandi boye alala la muki alobi ke non asala théâtre et ça là qui na canal ya moto ou be ye moko asepela ki le grande ni nanu non ezali na canal ya moto te d'abord mogondo nanu oyo ils ont le droit ba descendant ba descendance ko banana banoko banani ba kokobar bazali pena ke non soko vandi o sentir pena ke koko seki sake makila wana soko eza na kati alors ngala d'abord nazaki na théâtre na compte église catholique
biso tozalaki bana quartier Likia et papa mokambi na biso et papa Laou que son âme repose en paix Wana commune na Kasavubu précisément na Sando na coin 31 donc to bana sala ba nino na ezaki siko ba activité nyonso ya église ya paroisse ya CB na biso nde ngande muna bana ko sangisa bana na sangisi bana tozui bango tokena bango kuna tozui ba poème banini mais mingi na bana ko jouer souvent na ko jouer na talika ba opérette na zui batu to sangisi ngana bana ozala mingi ka fo na jouer papa na milezi na bana ko envier mingi opérette minzoto wela ya Pata King voilà donc ya wana mona Pata King asoka moninga abenga nga monument vivant. Pourquoi? Parce que ve ayebi que non pechoyo ayebi donc tango to bandi wana nde kolongwa na église catholique na yemba la moko na tout choc soit bala de mystère siatou. Voilà tant on a église catholique. Tant on a longé na quartier qui a banni ko diriger ba groupe église na yemba la moko na groupe soit bala de mystère siatou. Na sala pe tester ba salisa nga pe tester mais ngande na salisa bato ba tester. Ndako koma na groupe soit bala ya mystère siatou mais bambo te place aux okutaka banani pour déjà groupe bandaki déjà évolué. Oui, groupe dans la Nanjil. Groupe dans la Nanjil tant satula ye Kasavubu tokutani non faut ba répéter dans un groupe faut pas de répéter bani toyene na bayaya na ndenge pe tokotaka badadi baye ba mira yesa baye ba mopemi baye pona kuta Bilali Irène Moutolou la que son âme repose en paix Kisita Eyoma qui encore ba Mundweri pe bazalaka mais Mundweri atikala na njili Mundweri pas zalaki na swabala bango ba bandiamo na njili kuna après nde tant baye Kasavu ba ninga musu ba tikali ba oba banaye kokoka koya bazoya to sangana ti ndenge ba bano kende ali to recruter sikoyo Kasavubu ngiringiri bumbu makala selemba utosangisi bango sikoyo et ko sala sikoyo tout choc soit bala de mystère siatou nouveau formule après wana to ko sala ba film o et sala ba succès y compris na ba natan wana kutu natan wana zala yeka ki groupe soit bala donc c'est ba bébé to ba na sima oui groupe Swabala, et là qui dans le groupe Swabala, groupe sans souci d'Afrique. Chic Choc Loyenge. Nouvelle Loyenge, non, Chic Choc Loyenge, non, Nouvelle Loyenge est Sima. Et où tu n'as Chic Choc Loyenge, bah bini na, bah comme une Nouvelle Loyenge. Wana bino Swabaleza na. Wana biso Swabaleza. Biso pe bato to bandi nanu koteka na ba groupe biso bato bandi koteka na poto combien uti poto biso to teka mona na mikili donc à partir ya combien uti poto ça non mana place en tout cas abonner à vidéo ngana lingaka explication pour bino pe bo comprendre non parce que bino ne bato botenga yawa combien uti poto bino bozo teka yango banda kotinela bino boteka combien ou bien ezalaki filmé non combien uti poto eza filmé oui. Oyo Jimmy Mukelenga comment président Jimmy yango je te salue en passant Adonzaou toi aussi je te salue en passant Arlette Nzinga je te salue alors tant que film bandi a sali scénario Jimmy a sali scénario combien uti poto banini mais Monib production c'est comme Tazalaki comme producteur. Non. Comme manager il y a film pas tout ça lipe sili et sali pe makamnango sala et sali makamnango sala tilelo
Satula ke poto, biso peto tikali, to Satula ke sali 3-4 verso Mikili, biso peto sali 3-4 verso Kinshasa. Alors, c'était vraiment catastrophe. En tout cas, combien de poto tilelo na ba groupe, muta longola ngwazate, combien de poto. Na combien de poto nde ba yeko mona biso nyoso ba dadi ba mira esa ba nan to kesiko na monde nzonzing. Donc, tu es dans le monde en Zonzing, mais il y a force, il y a Swabala, il y a Bana, il y a tout là à former. Donc, on a un Zonzing, il y a ceux qui mirent Zate, Dadi Azate, Bilali Azate, Lili Bébé Toazate, que son nom repose en paix, ou Petit Sephora Azate. Donc, ça n'a rien à voir. Hein. Nini Mogondo a regretté na yango na groupe Swabala, na Tanyo Sasa na groupe Swabala. Regret za la nini? Pande wana olingeza lela parfois o tamsube ezalate. Non, on a regretté pourquoi parce que Swabala est façonnanga, Swabala est salanga, o lelo naza, isa grâce à Swabala. Donc on a regretté ranangote. Mais tellement to regretté, on a regretté rangote. Tout ça là, groupe, il y a les anciens de Swabala. Les anciens. Les anciens de Swabala. Bah, oyo nyo sobaleka na Swabala, naba na oyo to recruta soit na avant tout là ou après tout là. Bango no sozala na bango, même moral. Tout ça là, groupe, il y a WhatsApp, il y a les anciens de Swabala. Tu partages anaka, tu solulaka, donc bah, ope bazana kin, bazana temps, bah, ça là, bah, réunion, ce qui est tournage, ba tournaka. Alors, check et va rapper à Zakaka, na bango, ce qui peut touiller, tu retournes kaka. Mais les lots Swabala, eza groupe moko misi be fort et belé. Pour sali ba pièce ya makasi na kati ya Swabala, mixtex ya tout, vraiment faut reconnaître binopé quand même au sali musala mo makasi. Mais nakota la boye, il a nini le salaire que non, olalo la muki ou le que non le non quitter Swabala. Ça par raison nini. Ah ben non, moi na nyo surtout ceux qui baboti, ceux qui koli, ceux qui sarani. Le bino ne se vraiment boire ngunda ra place la tali kambo ezalaki yo boire ngunda moi na soka koli. Yana bana mzuzi lo baza bana ndaka batata. Imagine toi que yo zana netinga boyo groupe Kiras. Ndé na zana Luanda boye, bango bazana kin. Bao salade. Bao salade. Alors, ngape awa na salade. Nana groupe Kiras El Luanda awizali. Groupe monsieur dans la kin, monsieur dans la Luanda. El Luanda na El kin. Ah, donc c'est ça quoi. Mais biso ce qu'on a besoin de raison ezalaki nini. Parce que vous avez nous soit balo, vous avez nous bien. Vous avez permis la mise à tout, mais qu'on décide que non bon, natiki bino nanu. Non, c'était quoi? Exacto kundula bosolo. To kundula pena bosolo pena. Tozo kundula pena bosolo. Alors ezalaki nini? Ezalaki ke voilà. Président Napoto biso na Kisasa. Président Tangwaye to pesi rapport. Ndenge zalaka kaka to pesi rapport ya groupe ne to tikala ki tala boye ah ça va c'est bon bani. Président Kei, président Yeli sous. Tant que président yé, photo yé bat. N'est président yé boy, président yé projet Zanini, groupe Les Garana TV et puis na RTVS1. Pour ça tout la tika na RTVS1. Groupe Les Garana TV, bani tout ça là, mais on va dire groupe faut ils en a sponsor. Oui. Tout à l'heure qui va paramètre on a nyoso. Donc photo solo on a bana. Que bana nyoso bako solo na leader te. Il faut biso ne ba to solo na leader. Sauf to solo na leader, ne biso to ko menela leader. Opposition o biso to zana on a o bana balobi. Voilà. To y répétition. Soki na yebisa ki président, soki na kenaki ko yebisa président que non, ba sali li réunion, ba do linga ba longo la yo na groupe, ba ni tout ça là. Ah. Je m'excuse. Avec Kututa ya Moulaï,
tosali ta ya molai totikali kolongola ye te bongo président na kisasa pena tolongola président est-ce que c'est ça là nano esalama te voilà ya kokoma ke na moment wana bayebisi président toye répétition président lobi oyo nyonso tu bayebai ke bazalaki na réunion biso na bango tokabwani ezalaki alobi na bino na répétition be abengaki bino na réunion pe na non na répétition oui toye répétition ka ndenge ezalaka toye répétition bon bato nyonso tu bazalaki na réunion dimanche pour réunion ezalaki dimanche lundi répétition tosoloana na bana après bongo toya tosoloana na président biso na bango tokabwani toza na bango lisusu te automatiquement na osani na telemi abimi na nga ba victime ezali banani na banani parce que au salaire réunion wana tant balobi bongo abeti kana Moïse na mai donc c'est mai kabwani déjà ezalaki tozalaka nga Sek Bruno Nzinga Sek Bruno Nzinga Trésor Nadej Nzako Dadi azalaki te non on a Dadi déjà ça longwa ça a déjà tapis rouge ah ouais comprends on a Dadi déjà ça longwa ça a tapis rouge Nzambala Bilal azalaki te Bilal en tout cas na bosani ba auto salaka na ba Mama Kila azalaki Mama Kila aussi ba petit mususu to rekitaka batikalaka voilà to continuer après wana bolongwe bino nyonso wana obozalaki donc tolongwe to tourner pe filmer to tourner filmer parce que filmer wana moye leka ezate pourquoi parce que ngana mnazaki na no acteur principal filmer moye leka ezate ba yo tcha émission ba yo sala émission que non babani ça fait longtemps quoi ba makamsuna bosana alors ndenge groupe qui rase yego botama to keto look espace ba yego petit espace na mira dans nini canal Mercure chaque mercredi et chaque mardi ba ngope mardi même heure to potani bando tele libaya malem non nga na bano atira bana ya cop na bino zala soki soki yo longo yo tsapeka non loin de là c'est mon leader c'est mon père donc na rotiele libaya te na tshela ye libaya te tombeka même ya lekina yo pe na kena kokuta yango wana donc tozalaka su na shom suste na shom suste nde to bandati ye pas zongi ne poto bango pe batikali ba travailler na bango biso pe to travailler na biso tina lilo pona yo décision wana ndenge ekomelaki bon ça makamse le cas na lelo sikoyo décision ndenge mixa statut la zula yango pona yo ezalaki décision moko ezalaki malamu bien ezalaki mabe ndenge ovandaka lelo bike no ne bazwaka mokanda na kanda te parfois zoko na kanda pona yo lelo so abe reprocher na ndenge nini celui qu'on reprochait, il fallait alingaka benga nanu nous les chefs autotikalaka na groupe que bosali réunion pour na boye ndenge nini non président tosala ki réunion oyo concernant ceci c'est ça c'est là la cause tout court ici donc alingaka loba na biso kaka ke non ate mbala sima so iboni bosala eloko il faut tosoza c'est tout na Suisse pas ya Cherry Kasa bi natu na mogondo nzonzingi na so nzonzingi ya liboso salaka ezaka na occasion nini ba après kota nzonzingi eutaka na nzela nini nana meme na nzonzingi Cherry Kasa je te salue en passant mon frère yo yebi to banino lelo te nzonzingi nanonga na banina nzonzingi na
Gilberto Ouera. Et pas il y a Damien Dimonokene. Damien Dimonokene. Président, il y a eu mon Damien. Hein? Mon Damien Dimonokene. Il y a eu et les gars, ils au salle, au Vandi Boye. Il y a retourné, ou bien il y a tourné. Oh non. Premier Johnson nanga Gilberto Ouera. Te premier Johnson nanga zala ki jika la sauce. Toujours on a ba pululu na 2 minutes. On a 2 minutes à Banin Johnson sika. Na 2 minutes. 2 minutes à musicien. Pululu zala maître. Hein? Pululu zala maître. Donc na bandana wana c'était vraiment terrible. Les arabes pièces il y a producteur nombre comme Kimingai. Après na hépatite Kalou. To comme wana. Non, ils allaient qui a Major Bissadidi. Yeah. Parce que les amis du théâtre ils allaient qui groupe Sobala na groupe les abeilles ya Ntsakala. Papa Ntsakala. Isalaka siko Dio wana yango wana isalaki les amis du théâtre. Yango isalaki les amis du théâtre. Nde boye komona ba Sila baye, ba Irsil baye, hein? Belé oyo les oyo lelo kaka major. Belbi azana no. On a monotang Sila otang Irsil. Ah ouais, non. Tant on a Belvi aye na on a déjà bilo on a c'est salami donc salami de ami salami après Belvi aye na ba via Belvi via zoya na via bani tout ça là nandenge pe abandi nandenge pe akompe Belvi nandenge pe Belvi. Merci beaucoup. Moutinazane na plateau. Alors, Barabenda, très bien. Car on est bon, on jouera très bien. N'est pas le très bien. Sur les Kamazali à vos solo, à Roloba les Kamazali à vos solo. Je pense que Banato Bandiawa, n'a le bon monité, à Zobi ma gauche, à Zobi ma droite, à Zobi expliquer, à Zobi ça peine à bané, Oyo, Mama Kamwane, les là. Donc, Ebeti Saoli, Bakute, vérité, Babomba, à Zolo Bakaka, juste vérité. Mongondo Mete. L'homme de Santa. Osa kantième la famille. Osa kantième. Mogondo abotami na famille à 11 personnes. 11 personnes. On est 11, 6 filles, 5 garçons. Moi, je suis 4e de la famille. Papa Zali? Oui, Papa Zali. Elle s'appelle André Makengo Nzinga. Maman, Anna Makumbu Ntela. Bangono Sobaza en vie. Est-ce que tu m'as payé un jour que non, papa a regretté pourquoi ça le théâtre? La question est là, na salle mission là, maman chako lobi, papa n'a rien na salle théâtre. Bon, nga vraiment ba famille nga ba boyara na bango te ba ndimaka na bango me ba ebisinga kaka ke eloko mo ba ebisanga. Awa yo zo sala musala oyo yebaka ngo biso to simbaka kisite. Biso to simbaka kisite. Mais balobaki déjà retard nga de na singa de na misimbeleki déjà kisi. O misimbeleki kisi? Na misimbeleki déjà kisi. Oh, comment? Oh. Nga ne ba boya ka na simba kisi te nga na boya ka nga te na ndima na simba kisi. Mais yo ba ebiso ke no ko simba kisi te yo ke o simba kisi. Na mi yebela ka te na ke na déjà ko misimbela. Je temps bango balobi ke tant succès ye bango balobi ke non biso to simba ka kisi te. Mais ben si ko non ça ni na simba déjà. Il n'y a pas de choix. Ah ben oui. Mais Zamba, mon artiste, Andy Mageno, que nous aussi ma kiss. Nga ba na na kiss na simba ba na kiss. Ozo bang sabi sur na plateau hein. Oh non bang sabi non de na ba na kiss na simba bois. Voilà. Toza na rubrique mo na plateau na biso. To yambaka mutu musu sa partie à Congo Poto déjà invité Aza Aline. Je pense que non Toroyo Kaye. To me rappelle repartager na yé pour passer au me rappelle aux soufflements mouké. Voilà, n'habitez sur reconnaître yé facilement.
ingénieur Edouard Sunga Bisso. Voilà. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô? Ah. Bonjour. Bonjour, Moumba, venez. Qui m'est allé? Voilà. Ok. Na côté ça que aline parce que tu me campé ko partager na plateau na zali na Mogondo Mete. De ya za invité na ngalelo, na invité président Mogondo Mete so reconnaître voir. Na yogi mama lobite. Na invité voir o et côté na ligne so reconnaître yango. Non, reconnaître. Na yogi te ninga. Mais bon, na invité ça deo. Bon, to ou deo na repeso fotité, na poser question moko bien mi voilà pour yoka siko yoka voir. Na invité lelo eza na souhaiter na ba mes condoléances parce que l'artiste va koufeli Mama Boli. Lelo eza veillez à lelo. Veillez à lelo anténement mal. Makambango zo kenene nini. Après, position à RTLC. Après RTLC, après, il y a des mers d'ailleurs, quoi. Ah ouais. Donc, on te remet à l'objet mardi. Oui. Voilà. Mais na évité vraiment côté artiste organisation ndenge na sala constat be Mama Boli ndenge ba artiste musu balela maki ba auto lela ma ba jani ba macha konde balela ma ndire za bongo te hein pitch bene za te na évité réseau za nini fondation Mama la RPLC c'est pour donc je vous regarde bien donc fondation Mama Denise est qui pour funèbre voilà voilà avant na pesa maloba na ngai epai ya Mogondo Mete président azali awa natane na plateau na parcours na ye ndenge oyebeli ye nini oyo yo soko tali boyo ko reprocher ye eza nini selon parcours na ye ndenge yo lingaki parfois que no bana omonele ndenge olingaki que non soit azalela autant on se passe la terre à la makambo susu. Dans un premier temps, reproche Zapcheza Mingi, bon, attendez semaine année, on attend ezaka mutano Zambi mra ibi konduite akamnyos reproche déjà peut-être. Président Mogondo babi reproche ezate mais na yeba te mutu na sonane comment ozoko rejoindre kaka tete sikoyo que non so keza nani je t'aime eza président je t'aime te na lobi na voyage aka parfois na roke na poto na roke na Congo na robenga pe na Angola awa wa mutu en ligne na ideo so eza na ideo lobi que na ideo wa c'est que Bruno Nzinga je pense que non président Mogondo lobi na aidé mte mabe amina aidé akokini ko zwa voix akoki ko capter voix na yote ya on a aidé na yote so la sala mabe libu munene oseli ka bien oseli bien akoki ko zwa voix na yote akoki ko capter voix na yote bon nga na ebité Bruno Nzinga mon secrétaire notre secrétaire coordonnateur visionnaire Oumela Ezali ya kitokos
Voilà. Je pense que nous a capté déjà voix na yo. C'est que Bruno. Olobi. Kasi abina aidé na chouette. Ok. Voilà. C'est que Bruno, masolo tozo beta minga eza sexual bala. Voilà. Yango ne tozo ko beta awawa. Na ebité c'est que Bruno, secrétaire du groupe Swabala. Et comment ndenge nini pona kozwa engagement na pe kondima ko gérer ba artiste parce que ba artiste ko gérer bango ezara facilité tant bazana ba succès na bango ba nini tout ça ozwa ba président Mogondo ba président Dadidi Kambala ba Mira Yesa ba twana nyonso oyo bazalaki na ba succès na bango ba Koko Bilali ba mama Makila obana kozwa ndenge nini ya kozwa pouvoir ya ko cadrer bango nyonso wana ba président Nzambala. Bon, au moins, quand on a c'est l'idée, il a fait ça tout là. Oui, oui. On va la rejoindre à l'île de ce qu'il y a de ça là. Donc, ils ont le lobby, ils ont la facilité. Oui, oui. Ils ont battu de moi. Mais, la maîtrise à faire, non. La maîtrise à faire, au moins, c'est une chose avec la assemblée de choses. N'enga pela zalaki. N'enga pela zalaki. Donc, d'ailleurs, là, vraiment, mobiliser quoi. Ouais. Donc, d'ailleurs, qui m'a tout. Grâce à ça, tout là, voilà. Mais vous savez, ma campagne, jusqu'à présent, je suis encore. Bon, et comment rendre nini, vous avez pene ya siatu là. Malheureusement, comme secrétaire, il y a un groupe, pas sur ma confiance et belé nengoana. Si Israël facilité, là, vous pouvez ça là. Il vous pouvez dire, par exemple, c'est même bien. Oui. Ceux qui vous pouvez aller, vous pouvez aller qui, la vie fraîche dans le moment là, il y a pas ça, il y a pas ça. Parce que ça vous fait ce que là. Hein? Oui. C'est ça, il y a pas de pour maîtriser qu'il y a une petite donc, pour votre information, la minute, là, on est besoin. Mais, Toti solo la na président Mogondo par rapport ya kokite ya bactéries na groupe Swabala et zalaki décision ya président surtout lié moko et na évité que yo secrétaire na ye par rapport à notre temps zalaka wana président Mogondo lobby c'est président yemoko ne mutaloba que non ba to intel o bazaki na réunion et na kosola la binote mebo quitter mais na évité tant wana zalaki de secrétaire. Maintenant, pourquoi vous êtes sur la peine présidentée que y a un président des autres joie et ça malin monté mais il pas accepter non comment donc effectivement il y a un bon mais il y a des bateaux sous les intoxiqués hein ça y mal bien ma casse va il y a un moment là que c'est là qui peut donc si on veut arrêter la présence et à big one. Je comprends. Je comprends. Pour ça, en comme tout le monde là, tout. Je n'avais pas qu'à. Ouais. Rien à dire. Alors, quand tu le fais, en tout cas, le mec qui peut battre le délai, une vingtaine à battre là dans Congo, mais à Tigalaki, là, c'est pas, en France, tout ça. Ça là qui peut la dégainer la bonne, qui peut la dégainer la bouche, et là il peut bien quoi. Il peut bien. Mais bon, il est déjà ma campagne ils allaient encore. Voilà. Abatoza vraiment en communication, je pense que Nene Sagbino émission Oeza émission ya Yambo Nangola bomona ba makambo ndenge oyoyo donc mutoza osola nae azali grand frère propre ya président Mogondo. Sek Bruno, grand frère propre, on a bien grand frère propre naye. Troisième nabiso, troisième ngana landi roi quatrième. Voilà. Donc yende azalaki secrétaire ya groupe Swabala. C'est le comme coordonnateur ya groupe Kiras
de Che Guevara. Comment coordonnateur? Coordonnateur, il y a groupe qui reste de Che Guevara Menti. Oui, Yakini. Yakini. Et tant que coordonnateur, tu as maman place wana, groupe est quoi avancer dans nini? Na mito to bana déjà ba d'engager les bâtiments, ça va se faire. Pas la idée à Pessi. Donc, les occupations le 15 mai, et l'emploi de mai, la première date au Canada, et ben, c'est organisé pour la vaccinage. Donc, encore mieux. Et nous, c'est le gars qui a chambé la bagarre. Mais pour nous, je pense que au regret à rappel les temps batanya so mogondo asali na kati Angola parce que ça baninga mutsubi bazala kiwa si babimi Congo parce que balobi que non Angola Angola poto eza cimetière d'artistes et dimina carrière artistique ya mutu pona yo ko lo banini. Bon, effectivement, tout va être un petit carrière à Luanda. Ce que vous avez dit, c'est que décor, et bah décor, bah bimi, bah pompe, mais bah quoi. Ouais. Donc, ce qui a d'ailleurs qui n'a qui n'a pas tâche sur l'année. Voilà. Président Mogondo. Voilà. Na oyo c'est que à lobby, c'est que na lobby, on veut le bannir. C'est normal, mais ça t'a arrêté. Ils ont talent, ils allaient, les caméras na tanango, bango bango sala batana bango, bisepe to na ta auto sala ta na ya les soucis aux ala soucis makamusus. Poto ya kaka toye Angola te que non poto ya to ya lala awa bien to ya. C'est pas bana kini mingi. Mais oui, faut baser la kaka. Faut baser la kaka. Le ko la bazana besoin na biso to ya kaka. Le quoi battant a besoin de regarder. Mais c'est que tout on peut ça sur l'identité. Non, bien d'identité peut te regarder. Voilà. Boyo ki batunyo so wenga bono tungisa ngai alobi on peut ça d'identité mais na regarder. Voilà. C'est bueno na kati ya swabala na bactéries nyonso ozarasu na swabala te okoma na makambo susu ndengo zabana mais soko lobi o raisonner bactéries nini oyo mona rapenda que no ozalaka na bango bana ko simba bango oyo omona que no o perida bango soit na ba aussi bakenda na ba o bazali oyo vanda bana otali que no oyo bena na ko beta boye ça bactéries nini. Bon déjà préparé pour monsieur ça to kundela bosolo hein les demandes à la scénario ce qui a beti ilali na bakila mabe somo Mira, là, la dit Kambala. Danger. Donc, on va peut-être aller à Maman Makila Mapé, ça, Dadi, donc, la Rikitani pour la Bango. La Bango de la Bango, il a dit, il a dit à un grand dossier. C'est Bamba Kala, la pièce à la fin, Kambala, c'est Tora. Bon, où est-ce qu'il y a un peu de belé, ce qu'il a vu que tout est dans le feu, il est pas battre c'est que la mais tout retourné, la même chose dans la tournage. Est-ce que espoir ezali lelo na bano bo recruter lelo ba ko pesa ba le meilleur wana o ba président Mogondo ba pesa ki ba président Zambala ba Dadi Kambala ba Mama Makila espoir ezali? Oui, espoir ezali. C'est tout la formation. C'est tout la formation, c'est tout la formation. Espoir ezali. Voilà. Conseil na artiste nyonso en général na obazoya lelo na aussi ba bandi talent kala conseil ko uzala nini take sek ne muto azako loba. Bon pour le conseil ezanini vous avez respect surtout les camarades respect. Mais normalement, ça va recevoir la bactérie jusqu'à la tala. On se va voir, donc il faut que ça va faire ça. Si le mec va faire ça, si le mec va se faire ça, si le mec va faire ça, il y a une réunion à Maman Deli, il y a Ans, il
c'est toi qui n'as pas fait les gambots, c'est respect que tu as fait. Donc, tout a été Kenga. Alors, aussi pas qui c'était. Mais Mogondo Abia Simba na Kisi, but no smell Baby no ya Simba Kisi. Tant yo comme un point à Kisi wana Simba Kisi te. Ngana oyeba ni yemo mta confirmer dans la plateau. Ba aspirine, ba alcool, ba novalgine. Yo Simba Kisi. Ya le Simba Kisi yo tele ba Kisi ngana Simba ba Kisi ngana Simba na no baki ya mwa wage no ba Kisi ngana Simba ba novalgine. Non. Ba kamoki. Vous obéissez à Dieu na Patrice. On va mettre à Dieu ba algon. Ba amoxicilline yoka ba comment ba Kisi amoxicilline kamokine. Voilà conseil à Bruno Simba Kisi continuer. Donc, vous avez vantarité, hein? Au moins, bateau, on a bien ça là. Il y a des choses, bateau, crédit, il y a des zara. Donc, il aime, c'est pas mal. Parce que vous avez tout. Mais, vous avez bien ma soula, président ma soula. Donc, il m'a dit que vous avez président l'ombe, vous avez la frontière, donc, respect peut dire qu'il faut qu'on place. Donc, il y a un moment où il faut la humble. Il faut la humble. Vous avez pas tant que de naïveté, Namakamo lobby a place au lobby a respect on a pardon na kata ote ya Bruno na ibite soko la nagi makamoko entre Tegra na ya na biso Teresa na maman biso Teresa na yo mutu ako respecter moninga eza nani pas parce que babi ba kondana na mokolo te ba uti ko benda na oya lobby wana lobby tango yo zolo ba makamoko ya ba respect wana oko jija on nene bon omoni la pinga makamoko na bango wana pinga ata on pe ba on pété rakini boy pas na la elle m'intéresse pas on va le couper là va pas mais na conseil kaka passant non j'ai marqué le mois dit la photo aujourd'hui Rakine nous allons faire la belle vie la belle vie oui que voici le nani passé le nani de la foi il a fait Léla, il a fait Léla. A bien il a fait aussi Bavanda, Basoula. Mais c'est pas qu'il a fait Léla. Hein? Il a fait chien, il a fait Léli. Bon, c'est là, mon cher, la zone de mon nez, de la quoi, on a coupé à Belleville, à Silla, mais il a pété. Attends, mon président. Là, je vais engager un peu. Voilà, merci beaucoup. Je pense que nous avons Bruno Arabi, Ezako engagé, mais toza bateau, toza babaime, leki tosa ya tosa leki, mais mingi tamo okuti bateau de ba timona libulu wana foye bakeno mukolo azali. Parce que théâtre outi musika. Quand toye lelo okuti ba ba lelo salon de bazali, faut respect ezala. Eza passe pour mon agent majeur azo marqué général, eza passe. Théâtre pe eza ndingona ya bino makambo eza ebele tant musu poza na banzela tozo tika yo kala mingi te okoki kopesa bambote na yo epai ya nani baye baza kolanda yo na Luanda poto par-ci par-là nini banzela omoni relation pe eza réciproque relation mutu banga leki banga kulu vous comprenez bon kuna bambote na Luanda abandi na yemo mugondo waliteka magitinga jana tel beso keli mangu Andre wala na Luanda na badalia badan na taite
balimbisaka mpona côté Europa Arlek Zinga Isha Katalanza Idi Zinga Kaka Eli Seka Pichu là 4 saisons Bébéta 4 saisons Bébéta mon frère n'a pas Franck Pamelo Mouka ok vous avez belé quoi vous avez belé dans les sous Nelly Tseka Didi Teka Maman Elvin Teka donc Tete Nzongo vous avez belé alors du côté États-Unis Jenny Makiese Gisèle Tseka Freddy Mbenza aux États-Unis Emma Kizeula donc la Luanda Natangi Bonne Kizeula Ale Kizeula voilà Bruno Kizeula Ekoki ok c'est bon Ekoki Voilà, merci beaucoup. Émission Ekendaka vraiment boyé, vraiment nous partager, aimer, topé sa makambu, topé sa émission makambu. T'es tabou de personnes aussi. Président Mogondo, le col a tonto tika bruno a tika là. Message nous repose na bana parce que bana peut voir un message dans la émission faut voir président pe azolo baboye azo assurer biso boye message na repose na bactère na bactrice tout ezala ya groupe Kiras ezala ya les anciens de Swabala boye barake non leader aoya ezate le quoi ba groupe Luanda ba répéter za rebelle non tournage za rater bino mo boto lo ba ngana Luanda na tikali ko sala te kona répéter belé na tourna tété ngana on répéter na tourner et prévané soko ye na Mirador au mona naza na Gemidor TV au mona naza oye na Congo Suisse TV naza oye na Africa Cinema Pro naza oye na Mogondo TV naza au finalement message pas ya Bruno parce qu'il pas au cadre bango ko cadre ku de cop na message pas na notre coordonnateur Bruno Nzinga mon grand frère propre de père et de mère bisonde ba congolais pena ya solo bango te bisonde donc encadré ga bana bien nazoya kalate to monana ba vrai congolais de père et de mère ba vrai congolais ya de père et de mère neti ba biso donc muta kosa binote muta manipuler binote muta kuwa isape bendele te botala makamu nini ezoleka na mboka boyeba mboka uti wapi mboka ezokende wapi abona sali tande voilà artiste pas à la part na mboka oya lobi a blessé mututé a saleli par na état que artiste